Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et là, choquant dans le monde artistique. Musicien Nini Ashokayo. Maindombi. Maindombi. Jour na kendana artiste Herba Kiti na aéroport à Johannesburg. Je failli pleurer. Nabi il fallait Maindombi azala. Au moins il ba clip musonda omona, otali clip. Tant sur la route na bilamba na ndako na bilamba. Intelagio. Na kovanda bonacho o check clip na sho moni lambo yanga. Ki muto aye kovanda na TV, koko molobaki o nga na pesa ba masa na bilamba, banani tout. Ah, nzambe linga mbwana te, nzambe linga ngonde te, mabendeka po nzambe linga mambo bongo te. Zo pa leke chu. Mambo bongo nzambe ndesi ko aboya mambo bongo, Bible zo pekisa biso yango. Sûr que non, muto pena late lambana. Na sûr que buibuyo ebima ki e jour ayoka ke mission na. Sûr que non, muto pena late lambana. Na sûr que buibuyo ebima ki e jour ayoka ke mission na. Lege tika mama mususu. 20 ans ndako ya suba répétition yo certain. 20 ans ngana ndo zani na parler to venir à parler 20 ans na okam. Azo vanja zo concentrer que faire à longwe bila longwe. Oyele mambo mission. Pando bete na soa mission. Oh akosala boulot faire na bil bando ça. N'était pas comprendre. C'est ça. Biso to na 20 ans. Au moni 20 ans na bando ya susu ba répétition te. Avant na kana ndako a raisonner faire à longwe nani à longwe. Ngana zo vana 20 ans na parler. Kasi période ngo bando plaider pour na ba musicien yango wana. J'ai pleuré chez Vincent pour na J3. J'ai pleuré chez Vincent pour na ba brigade et les cappuccino. Pour na ba bonbon Jacques, pour na ba musicien belo mona kawana. Mais après ton ba témoigner, ba beta maso mususu. Er musicien sika ko ya siko banine tala oh nani J3 après na yoki banda banani wana za bon. Ah oh nani ba moni kuto oh kingani. Te kasi jeno auta ki goma auto mona ki kuna na podium avant ba faire balongwa ye alandi biso na kini cappuccino preso moni e sala bien donc neti ningi shide te azate apesa moi makamu na podium akotela su moi makasi atali peut-être ozo comprendre c'est na période wana ngana zaki na facilité moko na nuke so na ke pas le roi de la forêt ngana oyamba mo ba fungoli na portail na koti tozaki 4 musiciens te 4 Kai wera bando yoka ye bando yoka wera te. C'est ça les défauts de vous faire comprendre que il faut analyser ba makambu mususu to ke nango bongo te parce que le big nyonso ya banda lo ba bientôt na zolo ngana ebiso na début na ebiso bien que nyonso ezala raté. Il y a toujours des limites. Wera aza mutu aza responsable aza patron na biso igwe héritier pas avec Bruno Dika. Bah avouez pena boy devant vie que non fanatique pena ya plan na ya na fanatique avoir na voilà quoi c'est héritier ah bien ça fanatique d'abord il y a si il pas avec Binodika azat ça na bomo bon na mona busola oui si tout na même ata siko so benga wa ebisa mais ça ba faux débat affaire formateur déjà ba faux débat bokola nango kututé bokola nango té parce que qu'est-ce qu'il a encore à prouver Viana. Mais il était formé chez Ransom. Mais oh bon mon arabe, yo zo monté na zo episode que non na bandi liso avant que tu na confirmer que non j'étais formé par lui, que non au beti de pas bandi. Yo zo monté ba orchestre belé betara awa. Ba orchestre belé même matin ba zo mona ka peut-être bimisa mutu mo bo bazala na yo wana banini et tout. Musicien na ye public et ba bango facilité. Première formation ba zo na wenge za de te faire connaître na public. Qu'on soit batik, oh eko pesa ke pesa lumière, va comprendre que non il y a zala kana wengi. Si. Vous savez mais ce qui montoyer donc nga wana zo bisa ba jeune ba toti olanda ba distraction ba vie. Normalement. Elmara dondo akendo lo ba lisusu. Pokan et beta masule loti. Ata to sali ba discussion. Distraction. Voilà. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis.
makambo mbongo sala ngo awa. namonaki azalaka lobi te na yo tuni osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kalamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Alors, bonjour, bonsoir, Nabiso ya RTGA, Balandi ya Congo, Liziba TV, tout botala émission Nabiso Kati, Olingango, porte le monde entier, et Tengaye, Kevin Pandale Ketchu Nabino, Mupandi Sango Nabino, Oyo vraiment, Bolingaka, Nambe Labino, Bastar, Labino, Minene, ya Kati, ya Mboka Nabiso Congo, Otoko Tambola, toujours porte le monde entier, Poto Sala, toujours Moussala, tous en direct. Merci Mingi Mingi, na Madame Christelle Mabouilou, na PC Mboto Sik, na Papa pour le Fiki, pour FBT Misalande, na PC Mbote aussi na abonné nyonso batala biso na kati ya Congo Liziba TV na ba nyonso ba pesi biso confiance na kati ya RTGA poto sala musala kitoko epe na batu nyonso balingaka Congo Liziba pe balingaka émission na biso kati surtout ba mama tout ya ba diaspora o balingaka mwana bango Kevin Pandele Ketchu nazawa na pona bino parce que boko sala ndenge kaka toyokana ki déjà ce week-end toza na kati ya Paris wana pona ko sala toujours boulot ya ko sala toujours musala ndito mesana toujours ko sala ete nazana lelo moko ya biso pe ya ba musicien ya mboka ya Congo o plus tokosola plus carrière na ye plus pe tokosola masolo mwa muke ya wenge yango pomba vérité ngo ezoyeba na penzate na zoloba ya so na zoloba ya lokuta tokosola na kati ya Congo Liziba TV aussi que na chaîne na biso RTGA na zana moko ya biso ezamba liboso to yamba ete mais ezamba la liboso to sala na kati ya poto sola na Congo Liziba TV mia de son. Bonjour Kevin. Bonjour. Ouais. Ça va? Ezambala liboso pe tout ça l'émission en 2022 quoi. Si. Donc ça il faut préciser. Puis je dis merci beaucoup parce que au lieu qu'on surprendre dans notre travail puis déjà donc tellement information vous allez avoir besoin surtout moni qui bouillé. Tous allez na respect au yamba bino pour na oyoka bon ayeli nini alingini alinga lobanini. Donc du coup vous êtes les bienvenus chez nous quoi. Merci aussi na tout merci na yope au pesi biso occasion ya ko lukayo ya ko pesa biso kiti pe to vanda to sola no malgré tout ça ngo depuis l'année passée na Paris oui rataki tonga na ye yo na Paris ngana kizongi ozoye Kinshasa na ke Lubumbashi donc et enfin to salika ah ouais bien de son kati to sola kati na yo sans polémique di solo ka to ko beta kaka. Mais est-ce que miel de son est Nzambe? Oui, miel de son est Nzambe, miel de son on a mon catholique, donc famille chrétienne, donc catholique depuis Bakoko Nangai, donc Tina Biso quoi, donc tout ça bana basango. Si ben catholique va rappeler toujours dans le sambo, toujours prière. Est-ce qu'il faut déranger peut-être na bato balinga ko poster ça surtout pe ba maman batala trop émission na biso au fond la biso émission na le sambo ça bien. Ouais, 4. Ah, il y a un problème. Voilà. Pour l'autre tondi, botondi. Je remercie au papa Nandingi Okusali, circonstance où Nakuta Nande Konanga et Leketchu. Autre monde na ekala, banana zaina balimba, metilelo, la relation na biso beau fixe. Eza pona lokumu na yo Nzambe. Yango pesi courage aya kolukanga mwana na yo. Musali nayo et puis musali ya batu o balukaka bayoka mongongo na ngana sepelisa bango tika ki o nyoso to na pokwa lelo et sepelisa batu ba o pe ba kosilika balimisa biso kaka parce que on okezanga liba côté amen amen kwa ba o silika vous avez batu osilika ko silika maloba nayo elongo monga na epsi na ko ebisa yo pona ko banda il faut ebisa Nzambe vérité c'est ça secret Nzambe ngona. Voilà, c'est clair, Nzambe za to so la siko kati. To zo na muke kati bo mwana nanu ya miel de son. Vrai nom ya miel les anonymes. Kédien. Kédien? Oui, Kédien. Kédien ça veut Mon père s'appelle Lamiel Raphaël, mon fait papa à Kenda. Lamiel Raphaël, là c'est Lamiel Kédien
Miel comme prénom, quoi, voilà. Ok. Ouais. Oh, bon, moi, on a pas combien de Kédian. Kédian. Tu peux donner ma Kédian. Il y a Kédian. Kédian, bisabisonano. Kédian, ça, moi, non, yo. Pas besoin de t'attendre à la papa, na maman, na mariage. Oui. Donc, Kédian a botami na mariage bien encadré, à Koli, na famille catholique, à Tangi, ba classe na normalement. Jusqu'à niveau où il atteindre le niveau où il y a moins malam pour maîtriser, lire, écrire et comprendre la vie. Musique et mémie est-il. La vie de Kédian, c'était comment? Bon, moi, on a eu. Puis, arrêt, si on a vie à Kédian. Bon, moi, on a eu banda ole kana on a fait à Bakar, na likolo ma bende amituka. Donc, vous avez une commune, puis c'est wana mingi ngai pena mon bomo na ngai likitrona bomo na ngai likitrona intérieur botama na intérieur oui moi bomo na ngai intérieur non ngana botami awa na Saint-Joseph. OK sikoyo moni ba père na biso bazana ba moyen presque soki ka mère aza déjà na terme il faut moi côté mon boyer il faut moi Afrique du Sud il faut moi Kinshasa il faut vous voyez un peu du coup papa ça a besoin que ba na tout temps na ba condition moko ezaki ya bien ezaki non parce que lobby les lois azate mon équipe surtout comme représenter famille de dire quoi que non na ba école belé ya ba sango ya ba internat et ba ni éducation ça la tellement bien silence vous comprenez éducation ça la tellement bien tellement pe siko biso siko bana ba mimpe ya solo vina biso nyonso eleki na internat dans ma classe. Tu vois un peu. Donc, c'est quoi, papa tellement zalaki commerçant, à salaki siko a facilité avec biso ba côté nous so ba que non peut-être moi nanga aza na classe ba côté surtout na bandundu il faut créer nda kwa munene à créer mon activité morona aux alentours pour bana baza côté quoi. Vous voyez? Donc c'est un peu ça na coller na genre on a siko du coup et il y a un bâtiment na sala mécanique les alaka volonté nangate mais ça là biloko batiko ndo mona na bomwana tu vois il y a komata na bakar ba na pas solo ba parapluie ebelé oui on a penda eza domaine na zo ba punition en danger shit facial donc au tient ma bol du koloboy ma colonami parce que ça sanga donc na sala un peu moi moni de balobake moi mon boulot donc qui veut tout touche à tout yazolinga weba nyonso amona appareil boisimbi atuni c'est quoi ça donc j'étais un peu trop curieux voilà. C'était comment la vie beaucoup là na bino bien vous avez combien de famille si mon père est polygame tous allez ba maman mi balé donc normalement mais tous en tout tous à 15 familles na biso 15 tous à 15 enfants les lots voilà. À part qu'au temps Ndobi vous autant qui quitte internat de lobby la vie c'était comme ça comment il y a qui bien beaucoup ko la ndenge la vie na bino penza non vie moko on n'enviait pas rester longtemps à Kinshasa tous en bas vacances toya tous en yolo on a parlé on se sent comme si que c'est pareil. Ouais. Oui, c'est pareil parce que tout ce qu'on vient trouver il y a Oli Awana et Nini tout c'est là c'est ce qu'on avait aussi na ba video fakuna qui kwiti et tout. Vous comprenez autant que non 1000 qui a mené nos hommes on likaya bo ni tout donc ba j'ai ba et tout donc bon nous avons appelé ça biso mo chanson na qui a ko pesa biso papa wana oza que les loto to les laé bani naza sauté donc je suis fier d'être son fils voilà. La réalité ni Kédian akuta nango na bon moi tant beaucoup cola na famille quoi c'était quoi ezaka ba injustice entre enfants ou ezaka que peut-être donc parce que moi normalement j'ai beaucoup de frères garçons vous voyez donc erbozana besoin kata ba garçon donc ouais ba jouer lo quoi il faut silica et tout donc mais vous aimez plus l'amour familial mais ce que moi biloko netika banzoko bazana kati donc bozo bunda moko donc mais c'était bien j'étais bien avec mes frères jusqu'aujourd'hui tout le monde est à sa place et puis voilà. Voilà, donné avec Miel Descend. Merci Naya Yvette Elisiki, Nicki Minaj à Paris. Aussi que ya Gisèle Etati, Maman Versa, c'est monté ma prince Giclo Winner, Tozana Miel, Tozo sur la Penza. Le coup Zakati, on Tozo Ramon Mukesima. Tozo sur la Penza qui. Tu es trop ouvert quoi. Solo et après, beaucoup là, où ça m'a non. Mais là, il n'y a pas que Panzara Bilo. Il y a un caractère, il y a Kédian. Trop timide.
trop timide, mais un peu turbulent. À la maison, mais trop timide, des caractères, quoi. Donc, il y a moi, mais quoi, collègue nanga musu tout master nanga musu même ataba moi ah non, lui il est fier à côté na et tout, mais non, c'est un peu la timidité. Ma mère quand elle me voit na télé, peut-être na podium, na zo sala ba mouvement na tout, elle croit pas moi, elle dit mais c'est pas lui, donc je suis d'abord timide d'enfance, quoi, donc de nature, comme on dit. Ba regret ni ya kedien na bo mwana. Oh, ils ont réglé ma casse. Au pays, ils se dérangent. Parce que ça arrive, hein, attaque et vous, vous voyez, mais là, on est peut-être dérangé quelqu'un. Le dérangeant, ils ont peut-être perte, il y a collègue, il y a classe, il y a ma collègue d'enfance, ami d'enfance. Peut-être il y a comme un âge, mon boité, les liés qui a master boya koufi, tout donc. Ngai banda choqué tellement trop. Donc mon comme banetti camarade nanga mongo, donc lui tout ça là n'écoute ta musique, donc yolo kakiaka de Jack, que son âme repose en paix. Donc dans les laraïs tous les jours. Donc tous les jours il vit dans les laraïs kaka. Donc ce cas comme on est, donc c'est un garçon courage. C'est ça. Alinga sincèrement. Si. Ouais. Ok, c'est bon. Kenya tout le monde. Tant ni au papa tika gibi. On bien comment tout quoi. Ah bon. Ouais. Merci. Tant ni papa tika gibi. Tika gibi son en 2007. Ok. Ouais. 2017 pardon. 2017. Ok. Ah déjà marmé. Comment qui déjà Coco là déjà. Oui. 2017. Il y a un moment où que notre premier concert dans les abeilles na beta qui on a idiofa. Donc type ba mona ba poulet nanga ba mona quand même tombe naé parce que je fais ça quoi, donc c'est ça perte énorme pour la famille nanga, donc parce que mon père c'était quelqu'un d'un peu trop maniaque comme on peut dire, donc lui il était comme ça, il était vraiment comme ça, tout droit, donc grâce à lui nous sommes comme ça quoi. C'est ça. Et aussi Kedien, quoi Kedien dans la réalité na Coco là, parce que tout le monde a bagé tout bas Coco là, malgré Tsemine, tout le monde a bassi, malgré ça Tsemine, vous avez vu on va le gars bassi. Tu le yenge te mais bassi bazala bien, bassi bazala bien c'est quelque chose, bassi, c'est peine ba ngana encore boya ba, on te niveau na respecte ka bassi. Vous comprenez la tête? C'est ça. Tu es pas là. Vous êtes trop jeune, mais si vous êtes là, si vous êtes là, vous êtes moto média. Vous êtes peut-être abuser dans moi c'est na TV. C'est ça. Parce que je fais un effort d'abord, il y a que les cananzela na TV. Si vous nalinga kabasi tellement. J'aime des femmes, j'aime des mamans, j'aime des filles, j'aime des sœurs, donc maintenant je vais t'engager moi si na ba qualification no ça rose là, donc sache bien que miel de son les labino fort. Quand tu as bandé Moussala, la musique, c'était quand? Au côté qui on donne pour on donne. Non, on a bandé trop jeune, j'étais encore à l'école. J'étais à l'école, donc mon abécole basango, tout ça, bazana ba bon tilelo, je crois qu'ils allaient, babal des étudiants et betamaka, banin ba journée culturelle et tout. Du coup, bandé ko permettre pe biso ba tulinga la musique, ils sango que notre zopé encadrement ya basango. Vous voyez, donc ils sont là, vous jouez et tout, voilà, donc c'est par là, tout cela qui peut obliger à qu'il y ait une chorale, il y a l'église, parce que que toi tu chantes bien, il y a une messe, on a une chorale, il y a école et tout. On était formés déjà dans le bas âge, quoi. Du coup, à l'âge de 14 ans, c'est par là que comment il peut monto que non il faut na comme yemba na ba précision moko moto tout so ayo mais non na ba période ba nzembo moya tile ona yemba ngo nzembo papa yemba zaki na nezo bezo beta pe na banoli yango mingi na ba nzelo nzembo moya ya frère de baba ba yemba na pena, donc ba période wana na note nango zala nini quoi ti izani. Fais-ça en un autre nom, s'il vous plaît. Tati connaît.
tati ya mama nayo nakomona bwale ya bolingo tati ya César nayo na miti ya bwale na nzoto yoko ebate anga na leli balingo lokola mwana ye tati sala nazoki balingo ngai nazoka na ngai ye tati On a 14 ans. Vous comprenez? On a ça sur âge wana ba 14 ans banzembo déjà nazo yemba rango. Nazo yemba banzembo neti ba esclavage. Esclavage a vieux beaucoup. On église to bulalisanga. Na balisanga ya ba école. OK. Likama nini na ngai? Mwana ya mama. Nalikama nini na ngai mwana ya mama. Boboti ngai na bapasi ya bapaya. Bakolisinga na fimbo ya bapaya kabine. Siko nazo koma déjà bien. Moni donc il bata la petit mot amukie. Ozoboka dia bansoka ba modèle wana. Na nzembo mo ya vina ngankumuma na sat Ibrahim. Ezana note ni beta pena note na original parce na linga ko kimba note te. Zawana. Ha? Ibrahim Shamalenge limbisanga na kolela papa zongelanga Ibrahime motema nanga aminanga ya lisano papa limbisanga na kolela ozokopande babanzembo na tika ozokopande toi oui mon école na église tiens na église te na église OK OK na école na venir to na groupe penda bani don lisango ngana bando simba micro na ba age na famille na parents ya ko sakana te wana minute wana vena ngamo William Sem wana pe ba vie penda o babanda ko encadrer ngana musique wana na master moko mais lelo comme un peu trop froid de type beach donc ngate moment ngana za toujours quand sommes reconnaissant donc quelle que soit attitude mais toujours quelqu'un qui était là pour moi on na ba époque wana ba période wana donc ina mundele moko ya Sebados ezala qui organisme moko boye banini et tout il me soutenait beaucoup donc voilà. Ça va déranger papa ou Skaindena? Non, c'était pas facile. Oui. C'était pas facile parce que et ce moment là que non eloko que non aux salons il faut sauter na mire. Oh là là. Faut en avoir mon bozo tchelo intervention et mo bayoki kuna que non ba simbeli fimbu bani na ye bani et tout. Donc il perd au tala et ko gangele mais mo tagi ayoki soni na ye. C'est ça. Auti na famille mususu ya camarade ya papa aye a plaider pour na yo. Non papa en tout cas donc yesu sini zaika que non tu dois terminer tes études. Voilà. Tu vois, tu dois terminer tes études. C'était pas facile. Ouais, pour donc la classe en il m'a oui, en tout cas donc na buka bikitien. Na ko buka nde syllabis. OK. Na ko katande syllabis mais bik na buka te. Na ko katande syllabis na préparatoire déjà na ISTA. J'ai mes collègues ba ingénieur Doudou Moukez, banini tout ba misu ba sala na mona master na ngamo nani asala na Canal Plus wana et tout. Des fois, ça me fait énormément plaisir que je viens comme ça. On commence à parler peut-être des histoires de l'école. C'est ça. Au moment donc peut-être ba cosinus, ba sinus, ba ni do ba calcul musu et tout. Donc voilà, yo, vous avez ma capacité na dessin électrique. Le big il y a jour on bani donc na luka crayon pour écrire exact. Donc monde ba solo wana. Donc c'est aussi très important pour la vie. C'est pourquoi je conseille aux jeunes bon, ça dépend de la circonstance à vie parce que la difficulté est allée. Mais si vous avez moi occasion, il y a repousser moi maël et mouké, il faut les faire. La réalité c'est quoi? La réalité, la musique quand on bandaki, comment on ça le repousser na? Ezako kenende. Ah, c'était pas facile hein. C'était pas facile. On a forgé hein. On a forgé. Na miel na beta ba makolo banda nini
régie des eaux yawa na nani boulevard na DGC kuna côté OK na Soukamir ti yolo sud yeso gondima pona ndule wana na vie na ngampela ozo comprendre ngana ndima wana ngana na chiki nanu donc nazui diplôme d'état te na check teinture mais babi singa ke non papa ke na voyage à Bruxelles azoya ozonga banini donc na okota boye na eba ite ya voyage wana yoki kuna père na bino yaki déjà donc bazo kata bazo longolo suki na 21h est-ce que mutu wana azana complexité donc obimi na palais mutu neti muyibi neti oyiba mais bien surtout non même suki no boye ni te ondimi na basilie kota kinga donc on s'est imaginé nous se prendre sacrifice andule ouais c'était pas facile na betela penambula omone timira ndako na ngai parce que porte na biso pe ya yolo ezaneti ba jara palais na ngaboy na hotelemi wana au Tokyo palais ba fungu du petit hotelemi kabwe grambula osimbi mabendeti oleli tioki lobiti okiti chou tio vandi pe na sim na pavement na veranda oche mutu boy pongi wako sutuka boy 7h nièce na zo tonton o sutu ki penda boy déjà na uniforme na aucune classe on comprendre et ça ba difficulté ba parcours to leki na ndule c'est ça et on a lelo boutique biso to dondo c'est ça to dondo apena na on a souffert pour na ko sala lelo ke le kecho ou va na parler bato ba bengi mais ndini to so mona oye ole lukamiel il y a combien de jeunes gens au ya ba âge na biso bazana Kinshasa a yo ke luka bangote c'est ça combien des artistes au bazana Congo so ba chebiso na stade des martyrs plein luka bangote donc j'ai forgé ba parcours za kinya musique na avant comment tout ko na masolo ya wenge ba siko tambula chiki na ye biolo mouvement na biso moko wana Black Story yango tozala wana ba brigade Sarbati ba Diego Kao ba master mo ba Gustave ba Yampanya donc omoni nazala mo Yampanya yolo Yampanya mo na yo kaka epatanya mabedi Yampanya tani wana petit na biso mo biso ti ba Black Story wana siko ba petit na biso obiga ka mono zokola bien donc omoni ba genre wana siko ba tani ya mabedi ba petite sœur na yolo na nini na goa wana après siko tellement monika que destin ya mutu vision na ngai ezala ke funa kende plus loin tu vois na ko luka per bibu vina nga dezimbwese ve dezimbwese moi muke banini ba master ba keida nini totikali mo muke frère na nga moya ndundu que son âme repose en paix la dire couleur na pesi bana tout ya vive la musique à first class mbote ba Dani Kule ba Jokati ba Dadi Masudi ba saki belé à période wana et ça li que first class ba ko kuma répéter na yolo na mokaria na ven na biso nga siko pona le kasiko na lo bagino na kende so e pa vembwese na komwe makolo komo le mbanga ke me bano nga kutuna zabu na na kibokult na koti la banguna na koti bani na kuti ba master na bandundu ambani to bandi travail na bangumba la mo bu likofi basati mwana mai banini tu to ko répéter siko na kanda une fois boye banini tu via uteba mikili mo boye wana ba période siko ba longoli ba Dani Kule amema ba on ba première classe on est première classe donc nouvelle écrite tu vois que ici qu'on a ba mambo na biso siko pe ndenge nini na vitrine na ngiringiri un placement boye ba ya bakuta na banani et tout donc nga siko na zaki na frère na ngamo Christian Solo on a li solo ne wengete loko te Christian Solo Christian ndenge nini ya to sola kaka to ko kutana jeko mpela fuite mo banini non neti lobby mochwa olobat de neti déjà akati makolo papa chéri skonde nini pa na tongo vient ngamo banova na njili boy komo nezo kimanga azana l'encre réserve mon boy na tongo na parler azwinga to matimbiti
pampela nakoti bono pa mutu te nakoti ka général mon second nakoti nani Alain Boïka l'honorable Alain Boïka nakutaki wana na vie nanga moko akenda Lubumbashi komona ezokimanga tukutaniti saliki ndeni ndo tukomona bani papi boto ayeko yana mirage bani tukuti bana mbinza ba kote ba dissolvant ba daddy chante ba nani ba netch ozopan ngana linga bon pour la bibliothèque pour massa era ofana taki ya sala émission boka ngate omoni tellement comme leader comme fier donc si on linga reconnaître bango parce que tout ça là ba boulot sur notre parcours na bango quoi donc pela la période moko sikoyo ba yako proclamer nga meilleur chanteur de l'année papa Kibambi Chintwa a sepeli na nani wana tellement nani il gars na journal et pas na bango pe information c'est qui l'enfant là-bas le big non na bon na l'accès extrait na ngamo bo nzembo tout ça pas mpela na mbi vocalement ya miela leli mawa José Kongolo mi be kola lomvula kote kono kokole kaka elo mo abongo banini tout ba pesanga sur le big non neza bo Hélène Kalema to na émission na yo Jardin d'Eden hier bandozala na pendant 2 mois chaque dimanche do ya zawana opposé na yo invité question fozongela ye ya boaka ntsoka ye musani za boaka ntsoka ndisiko na kokuta na siko na batu na kokuta siko wenge basali alerte générale tika konyo kolonga papa nzembo wana tokutana bango siko na plateau wana bimi moto plateau bango to bafandi parce on a vendu on a bien long on a bani basoli banini herbe la costa beti oui Bruno di Kayali ba yembi ba sili si on a Hélène Kabalui kamba mo miel de soin bongo ya nous alandeni ba mona kei nyala leli ma José Kongolo mi be kola lomvula kuta kona kokole kaka pena mo pepe na banza kibo ngora ngato ko banda kindo liwa na pesa kyo mote malanga na pimela kyo ya ngote mabani osali ngabo e otiki ngakidiba ngona lembi yo na bayi yo bolingona kitona atako ngenga kalokola minzoto na boyo sina boyo katuka kwenda chu mbala moko baya ati bavanda bakopani ki mutu totala eka na TV mais asa démon témoignage ki ekoti parler ouais bana ba mettre témoignage na ebité na ba na plateau na na idée on a ba kabosi azalaki J3 cappuccino Lacoste Scrum c'est bon et qui na wenge siko quoi qui peut-être peka bureau to ne batalaki na TV ndi batalaki parce que bon ebige c'est wana vous mezo les gars Sophia zona parler azotala ouais na comme on peut moi lito na cadre ka banen que non yo vraiment on a ser na Hélène Kalema yo vraiment mona iteke ndengo betaki wana wenge makamuno pena wenge bandaki bon ba nini yango na zala reconnaissant na bata modèle wana ba nini wana ba 2005 OK 2005. Après l'ixon continue ngindeni kab na 2005 wana ekomi okende siko mbango OK envie wana ye na kotsini na ngai lettre ya demande na nga oya kindenge ni mais na yakinde nazo episode envie wana ye yo moto na muta memaki yo parce que wenge na 2005 wana za nasengaki conseil pas grand frère moko avocat maître Boris Mboukou qui est connu qui avocat conseil à El Roi de la Forêt nasengaki conseil et puis me dit que non mais tu es intellectuel non si tu peux pas faire ta lettre de demande et tout au cours de ça non je vais le faire et puis je l'ai fait na galerie La Fleur nakutana wa bijou ngo bani wana bienvenue tenta à comment il y a moi pouvoir moi sika na banani et tout vie Elliot mutayambanga siko na siona ezalaki vie monib na bureau na mo viona comme ki mangali soti lelo mi ba c'est intéressant bani bonhomme ça va on va lire ça et mati bon on est là siko pour comment dirais-je quoi accomplir kaka et désir on a zala ina ngo ya lettre mais tinda isiko qu'il faut que ça la test test les gars tellement bien jour en zala tellement bien au saralati c'était facile test en comme na wenge bat ba na bato au moment bengi na quartier na bango est-ce que vous avez yanga siko zala ina bato na kutaki déjà
OK. Na bato na kutaki na bana yolo herba yoki ke mwana maya zo sala test. Bana ngaba herba yoki. Bana mumbele herba yoki. Bana monika bana ya commune kini wana tu bana tu ba lelanga pe liso ya kosakana te. Donc soyez ko sala ke non kaka bangonde masina na ndu bango basala sikoyo la samba. Donc se retrouver que non mutu o bango balingaka parce que ba komedi ya ko linganga banda er nazaki no sala vocal nga wana na zo lobelango fort parce na ndo tika TVT. C'est ça. On se comprend. Donc so na keka ba na TV ba yebi oh ba seri wana bani les que non master na Dani Kulu na mona ina Lubumbashi vraiment t'es force à toi frère hein, force à toi donc na ba prière rebelle nzambe ayebi ndenge na kumbela mutu ba pero na so ba tuni question bo yoki ayembi ozopan mon ba histoire ba pero do na ir tozo ya ba wenge parce vocal à modèle bimba otala que no mutu akangi pema o a puiser pema o banda banda ko yemba jeune aboye tiers ka gezo bibana tiers bana komina kina kuma dia na ba fan ebele bato bana kasavubu banina comment ba fan DJ belé bato donc ba fanatique penate mais bato bazo s'intéresser déjà na ok non garçon zo ya bien ah garçon tu comprends et maintenant ba yoka ki na zo sala ba ope ba yoko mon ki c'est lui toyoka nanu ba yoki vietso na bengi bo alotembo banine bo aye wana comprendre que muto ba mingongo ba tremolo na genda wana wana za na ngoma na bango wana za kimbunda ozoban la coste ndeni la cause bité na kobunda na ndeko na ngai te bato bia la sambe gangi match sili ba ki bien parce que bango nyonso je pense oui parce que na cadre na bango il y avait aussi déjà des fanatiques bato baza déjà que non partout tala et lo kona to beta ina par rapport que ba se pela na yo bazo se pela no déjà ba geno yim to yemba plan ne pas pela dit banane neti na déjà flamme déjà ira yokanga parce que na banda e pana e na banda na seranga mo danseuse Yeti et aidanga pepo na kuta na flamme Yeti sogaza na habité donc to perda bana Yeti abando bi ne pas mukulu on reprendre ba période de na kutani na Lacoste na héritier pas avec Bruno Dika bah avouer pena boy devant vie que non na fanatique na pena fanatique pena ya plan na fanatique avoir na et l'homme héritier bien ça fanatique d'abord il y a si il pas avec Binodika azat ça na bomo bon na mona busola si tout na même ata siko so benga wa ebisa alobi que azat fanatique ya vocal nga wana vie Bruno tout ni vukani son âme repose en paix viens na zalaika so na simali solo bomba mo bandi okaba mutu moko bien Bruno Dika bato bongo ba minda ba deba lo baga likolo malamu betela mbula noki mais la coste mbala moko so la coste wa moni bongo awelio ndeko na ngai o ndeko na ngai ya Bruno lobi mais la coste na yebit o petit na biso banini mena mona to après kota wenge muzika après wana siko na yesiko wenge bazala déjà goyeba que non noko wana tozotala mikolo ya nelo na bango basali na mpela boye ça va on a siko mirage akepe ba quartier latin ba chari bari ozomona eleka ki bien c'était facile pour intégrer na kati ya wenge musika maison c'était pas facile parce que le cœur de l'homme oyeba motema mutu na mutu tende azokanisela yo mais c'était facile par rapport à moi o nazalaki na arme nanga na tambolaki nango ezalaki na ba munition ozopane na tambolaki ezali na ba munition et na komi eloko nyonso bazo senga na osala ngo pour viensone ya banolinga bongo tout ya osenga osala talaka intégration nanga na wenge muzi ya maison mais repesa viensone ba esprit muzo so kaka o gafe muke suspension mais la oyemba bilo na oh la coste ba tolati sengle ya noir yo elata ya rouge suspension o quand orchestre ezayo oh non ba suspension pamba na zo beta ka ba plan na ba c'est nakati wengana pesa ki na batu misusu peut-être o soki ba ABC ou ranson pa yo ki bango ba zaki pe o ba tumi benga ndeti ba endroit o abiki ngana ba ya soki ko Sami Sami to azoyo kae le président ba député OK ouais mais viens tu na yo ka répéter
na bino ba musicien vous avez na monopole Viens na yoka mutu tout so na message ça o eza na intérêt na nso na zaneti américain na bi en droit bazala ti yango na yilo na zo epsa nso na neti américain ozo pande ya jaka na ba intérêt na intérêt na so ina li solo eza intérêt na ya chili to ya yokio c'est na lobit intérêt za des choses na ba en droit bazali na kati ya groupe zingi musika maison mais et en droit munoso o ya koloba ba yoka te nyonso te wana zolinga kobimisa viens na onete azala joueur à kicker que nyonso ba kosala ka ifo asala te oyo akoki koyo non les ayants droit bon je sais pas na contexte ni no lingo lo bango peut-être et que ne mabete na réponse na oui ayant droit yo kranio o ça dit que eza libre eza ndaku na ye les ayants droit est rançon ye moko moto azala ki libre eza ndaku na ye tout quel que soit moto to azala kaka na limite ata apesi yo pena ke non okouta na ndaku na bino okoya okovanda nanga na libanda te ovanda na salon okolia nanga na mesa banini tout na kotala basket moko na ebiso yo ekoka yo to changer ni pesa nga yo na pesa nani mais limite moko boy kaka ekozala kaka peut-être era zo ebiso ke to kinde okokota na chambre te osuka libanda mais à côté déjà na salon na couloir cela ne veut pas dire que non yo si comme tout ça ayant droit les ayant droit de Wenge c'est Weranson l'unique ayant droit parce que lelo biso nyonso o tozala na batango ba période na ba parle lelo je vois Kakol biso nyonso tozala soutien mais c'est lui les ayant droit il reste avec donc en tant que personne morale il y a groupe d'abord Weranson c'est donc voilà ebe na mission moko ou pas bundela mia leçon peut-être ce qui a lobby ou personne pas koyoka peut-être longo na côté endroit ça dit que ba bilo musu peut être parce que bino na 12 makas na kati ya Wenge mais soit lobby mama ou personne ayoki aza te nga mutu atrikanga nanu te pona yeba ke no mutu akokende lobela nga ezaki mo apasi mutu alobela ngai donc sincèrement sincèrement pour une fois mutu vraiment qui n'a go plaider pour nga na affaire moko boy ezalaka mampata moto apledanga miel na affaire moko boy o ezaki donc c'est confidentiel na ozaki no na kenalo bi mère tala asinga miel usa partenaire église parce que ngana partenaire église à mampata donc wa partenaire église na yebi kendenge zabo donc vraiment on va arranger ça et les kanango donc problème moi mikena za on a ba Brazzaville tour touyer avant ba Bercy balongo ba période wana ba Bercy balongo na banani donc lisumu mo ezalaika peut-être ya mésentente comment pas tant ça o mission moko ki abundela mission moko ki à côté la zakite te mutu na bando kanza ko to bundela nga mai ndombe po bando vande pas viensone pire mutu na nga osana te to yane ko to orchestre mais abela ka banini mikolo na rocha image moko na l'action peut-être na musicien moko pe abundela bino ba musicien ba ke sauf te ko bundela ba musicien oui na yo pa Kakol pe abundela ba musicien Kakol abundela neti ba Fabrigaz abundela balebele atana na misu nanga na mona bu Kakol olinga ke non Kakol na mona zo bundela déplique même etina ndako na déplique avana ndako Kakol abundela e pena po wata ke no te peut-être so na tiki ya bando tambola suna ba cité peut-être moi aspect auto hein o akomi na ngoboy e go ya go beba encadré comme si neti petit neuf moment ozomona donc mususu pe ko yeza nango discrètement yo yebité hein ozokopane papa na wo yeba pété que non peut-être master mongo aleka pas après alobi malamu na ngai te après moni miel bon chanteur na minito yo kandenga zo yemba danger tala na cœur dentro vanda soka za na cœur sentir que musique yana poids omoni banini presque aussi qu'il a été peut-être na jour on poids yaki retard ozopane akoyoka ngai pe na plaida pe pona bandeko mususu na plaida pe pona bandeko tout en image yo et tout enregistre après alors bon total la image Katine tout oyo nga makamna bango na kota te pa Viensone o bazala ba yemba mo Viensone a pousser bango mataka deux nan kake bo lotena déplique musicien nyonso na maison mais ba tchai poa à part des musiciens wana e bo lotena déplique Katine tout landa moyoki si exemple quoi héritier ndalobi que ça na des musiciens o ya daté depuis je crois que peut-être binonde bat bolanda yango obe yo mutu
Hollandi du Il y a quelque chose qui vous échappe. Oui. Quoi? Tu sais, c'est un monsieur très intelligent. Oui, c'est un monsieur très intelligent. Qu'est-ce qu'il a dit? Au moment où il vient de sonner, il y a une répétition. Avant, on a raisonné, faire à longwe, nani à longwe. On a vient de sonner, on a parlé. Quand c'est période, on a plaidé pour les musiciens. Yango wana. Les musiciens à Sikago, ya Sigo Banine, oh nani J3, après Nayoki, banda banani wana za bon. Oh nani moni kuto, oh kingani. Te kasi jeno auta ki goma auto mona ki kuna na podium avant ba faire balongwa. Heye alandi biso na kini. Cappuccino preso moni et ça la bien donc neti ningi shide te azate apesa moi makamu na podium akotela su moi makasi. Atali peut-être ozo comprendre c'est na période wana. Il faut comprendre mon abatou. Il faut comprendre donc na vandi boye okumemisi pe ngambu na mona neti ke no alobi na ye parce que ngana vandi na beti na calcul banda tozana mona mai lelo na kwela na problème moko te na maison mère que problème moko bozo senga ke bakendo justifier yango bakende mutu mo côté la yo posa na kwela ngo nanu te na ndenga bien côté wa mi l'esprit a bien binonde bo comprenez qui réponse na été c'est pourquoi je dis que non vraiment bravo il est intelligent il a bien choisi et bien précisé na batanani alobi pe boy habitant tabi wana zaki pe ta yoka sikoyo yo ya zone na ba musicien te yoka na sikoyo alobi sikoyo na ba musicien les quelque chose autres sona mutu maele sinayo eba era alobi na ba musicien pona longola na longola na charge wana na lobi peut-être aux ana besoin na chai na boloko mais na longola na charge wana te yokati tozane devant la barre ngazo défendre en tant qu'avocat so na lobi na longola na charge na lobanini alobi bien boy na limbolela oneti pasteur mbi ya sala na église na alobi bien boy na ba musicien o ngana chapwa te bazala kami balé o bazala erba kotika boy vient so nazo pousser ba ngomba la moko siko ba o ba kota ika boy vient so nazo pousser te o ko patike bazala ki pe ba toke ba kota ki vient so na bando pousser bongo te bazala ki pe neti ba biso ba miel ki o koti o beti 5 ans na mouvement sala kaka ba vocal mais ba jeune frère wana erba yaki o kotika boy ka yaki boy après 3 mois ba bon c'est nzembo donc apparition na liboso za nzembo mongo boy. C'est différent. C'est différent. Dans tous les cas, il y a toujours des exceptions qui sont là. Alors, il faut bien lui demander, est-ce que il s'agit son titre ni ko aider miel parce qu'il n'était pas problématique. Problème où il y a miel peut-être une fois peut-être moi piquen il y a binomi balé. Est-ce que ce qui ngai na yo tozwa ni problème aucun nous défendre nga rien. Ozana kanda. Ozo lukaku tu sanction quoi là. Donc c'était pas facile pour mon frère de me défendre. Mais c'est qu'ils sont très intelligents. Il a dit des choses où il faut comprendre. Alors, bon ça le faut remettre ma biso quand na stade de polémique. Stade de polémique, il faut pas comprendre la réponse na biso puis pour analyser quand. Autre part, je sais pas question sur tourner sur le propos de vidéo ils a soutenu c'était sur il y a pardon obi ki olimbi sai azo ebi a comprendre que sens il y a pardon en vous êtes déjà d'accord nanga côté rolobakeno de aide inconscient peut-être que pour habiter yo zo ndeti social déplique parce que ba déplique ba pe na sima ba faire déjà ba kenda mais kasi ngone elo na zoloba mona maya lobi na bien abandaki wapi poza mona omoni nga na chaba musicien nyonso ya wenge po abandi kotanga ba BC3 ba brigade ndenge zo monawa ba nini atangi ba koma ba ko Jacques atangi ba tout au compété qui attend bateau eh basé belé mais ça si ça qui peut mais kasi ngona basé ça clair miel de son na lobby edenga ah na kasa lupango toza ebelé mais moi c'est ça ka moko edenga c'est l'exception et là on a aider il faut comprendre que nous on a règle union sur exception ezalaka l'exception était déjà là il faut mon ngo que non il a bien dit préciser que bateau ba yaki bazo pousser bango na mbala moko na ko kota na ko pousser bango ta défendre te pour na défendre rien à défendre kaka na podium en tant que pilier soda ya mouvement o ezake no ndenge avandi wana tozoyemba na ye soki olongolinga na motema na yo lukelanga nte espace na estoma masamba lutete l'étoile tozoyemba na ye dadi yenga na wiyo kimberni yenga na wiyo ngayo tozoyemba na ye on se défend azo défendre nga nazo défendre
en tant que des guerriers bazon bana kata ko travailler mais le défense oya ko lobake no peut-être ko le labatu il était pas mon avocat parce que ça a trop na wirason mais bon on va plier aller kakol ou héritier so ça pas on se ça wirazo yo mais likamute bu nazo yeso tout à l'heure ça mabete soki nyonso babando ebisa vient na banda oyoka on comprendre nyonso bando ebisa bando oyoka mais il y a un moment aussi on ne peut que nos désaccords exact c'est que bon quand wera bando oyoka y a bando oyoka wera te c'est ça les défauts de vous faire comprendre que il faut analyser ba makambo mususu to ke nango bongote parce que le big nyonso ya banda lo ba vient na zolo ngana ebiso na début na ebiso bien que nyonso ezala raté il y a toujours des limites ouais raza mutu aza responsable aza patron na biso igwe ndenge tozala ki wana akoyoka yo na nyonso te akoyoka yo peut-être na majorité ya expression na yo ya journée wana akoyoka pe 70% so ki alingi mais il peut garder même le 30% pour lui jurisprudence so ebisinga ki bando ka nyonso donc na koloba ke no vie na ngaza prudente donc pour vous dire que abanda oyoka mutu nyonso te nyonso abanda ka ndambu ozo sepelisa à réagir sur ça mais le na monopole ya koloba likamo pe na kati ya wenge penso na yo ki on to pe basale yango mampata nyonso so alobika mba ya noele bon kashango ba pesi ba ebisinga kasi déjà ba auto pesa kasi ko tindela biso ngona nkia zona ni tinil dine ngome mais nazo biso ke no top ya makambo ya olobake mutu soki ba lobi neke to sala bulake c'est même peut-être azaki musicien ba musicien na ba musicien miel de choses aki peso ke lobi comme na kakol soka lobi banini batupe bayoki aza chef d'orchestre héritier soka yepe na idée ya pesi bat bayoki ya lobi non ça lobi bat bayoki pe et comme ya mais ko loba ngone zela idée so lobi peut-être bat bazo chavel makele ya bu la kimia ko to travailler poser kasi eza déjà idée ya malamu idée ya discipline kolimbisa ni olimbisa ki kolimbisa omoni mon frère oui yango no mona kilelo toza bien toza la musique na biso bien so mona teke tozo voyager tozo beta banini toza la pe ba plein banini bon Pierre Capeza la nango na musique mais bolinga ko sala na bato baza sincère na miso na bino et là bato ba comprendre raté. J'ai dit ça clair et quoi net que nazalaka na moi ba mécontentement par rapport à frère nanga na ba dire mususu ezaki non les dire no moni neti za boye na keboye kutakite nani azoyoka mbunda tema mbunda pe aloba mo atro azoyoka mbunda zo loba na bandenge mo boye yesu ko musami zo loba ndengo ebiteke wana leader ça peut arriver. Pendant que sokola mitema na biso, quand j'ai vu que non, père na biso, mutu nga nazo kote la na makambo ngo. Alobi ki afongoli mutema, aboyi na ya alimbisi, à reconnaître moi. Mais ce qu'on ngai en tant que frère na ye, na otika la ka mutema okangati wapi. Non, nabi non. Et c'est nga ebi intention sur yo yeli nango a. Muto ayebaka eloko muto asala été na mokilio. Bato ebele bazala peut-être beaucoup temps na ye na nzela kaka voiture na yo ni ataki boyema ezwaki na lokolo akangela yo kanda donc akoma so amoni image no le longola e. Mais jour sur lobby qui a avoué ate yé pas pasteur lobby musicien mo ale kaka ni atamai ezwanga na lokolo na kangele kana mais vraiment nzambe nga lobby ke funa limbisa e. C'est ça. Et ça m'a bête ce qui a minimisé pardon nanga. Ce qui pardon je m'excuse et nani bolimbisi nanga ndenge na limbisi. Ozo reprendre. Yundo talion. Yundo onde. Ils ont des beaucoup ça un problème t'es ça n'ont rien ça bello t'es ça peut-être ndenge. Ça peut-être ndenge aborder ango. Mais ce que Asani Asilika Olinga Asilika ala mutamaele
c'est problème moi sur l'année d'émission tout ça là c'est-à-dire que bilo on nous oublie que vous avez pas mésentente c'est-à-dire que yena qui comment on a un problème moratika ngoza na yote c'est-à-dire que yo créer c'est pas problème intimité mo bilo moko boyo comme ça on a té zalarate nako sala ngo kututé parce que c'est un frère c'est un frère abelaka awa na centre nganda nazala vraiment peut-être mutu liboso okindo si aloba ki opena émission okindo luka kotala ye non so benga to asaki opération oso comprendre lelo nako biso frère nanga azwa ba directive belé na sima peut-être ya ba simple eza ba dispute moko constructive o ya famille que ko ebise que no tena lingi boyete talanga kutu nazate mena nazo respecter veti siko na oloba mabete na oloba mabete poani yoli na otina bat basala mabe timona mo atake ate funa benda na bato ba ya repa na ngaka na finga ka wera na loba mabete mais ça vient ngati ata salanga fo mais servanga pe na pont na traverser na koma na ngambu mona maya zonga peut-être nga pe na servir ye nango soki nga ite me mutu mususu soki mutu wana peut-être vie mo azala na pesa e conseil ozomona tout ça batu c'est ça tout ça batu yango na lelo to komi to beta ndendule na minito batu na kin ba komo zela donc to beti na ba 2021 to bimisa on na TV batal ba yo ba son ba concert batala ba image batala ba discipline artistique etikali ka wana mais to ya te na TV ya ba loba bo ya loba ki boye yo moni yango ndenge nini moi je trouve ça comme si que yana welote elote ozape mamno sana wenge ya elote ngana na oya ngana sala ya sala ba oya sala donc mutu na mutu yana na donc na équipe nyonso so bozo beta ezate soki bi ekoti yo mutu marqué bien lo ba no ngamo onde jogo te passe utaki peut-être udi na numéro 4 apesi boyo na nani ekina mediane zongi yo mo yeko songo bal na tolo bo banini mbokani ya marqué et ça équipe moto gagné c'est pourquoi ni lumière de son ba te belé na koyamba plus ba mise ya wenge musique à maison mais ba ko lobaka trop pe bolamu ba bien fait héritier watana ba ke ba musicien et belé bo siko nana ngwa ebiso ki azamabe neti na ka oneti obi osaba nzembo ebele yambaki pa bi surtout bilambe belé o ba mise ba lata mingi na ba nzembo oyo ya yi ba fitting pe sana na bango o ba mise ba lata la plus bilamba na ye parce que même pas ça pour ba lata bilamba ya héritier te wana za batu ya alerte générale omoni bando kota wana bache ni moneti ya ba bende moneti ya moni banini ba chara ba ngoni ko edengai oh ape bonsoir au lekabo bani so satire hotel bi hotel mudu veste za moi eza yete ma comprendre ba période ba to période wana je peux dire ba to période wana na ba misuso mona geno lelo o comprendre ga mais ça peut m'abêter donc aza frère na bango ako utape mikili ayepe boyazu pantalon en principe mastana a pesina neza na problème te soki muto aye ko vanda na TV koko molobaki o ngana pesa ba mastana bilamba banani tout nzambe linga mbwana te nzambe linga onde te mabende kapo nzambe linga mambo bongo te zo pa lekechu mambo bongo nzambe desiko aboya mambo bongo bible zo pekisa biso yango azwaka mwana maya donc talaka zalaki na ba fere na banani na bando zwa na batawana succès ya mabe wenge na poto leke tuna ngo ko boya ko kabelo lich siko ezo leko ebele siko na ba valise erozo ya nango bana maya bosa na bango clip hotel pena peut-être que non de montikile teo eza ilamba ko bimana ngona nani te opese nani ko jabela iloko banini te nazolo ba bien soki ke mwana maya eko dévoiler loko na j'ai la honte ngana ko dévoiler ngote que non na pesa mar stable bilamba na donc ngai personnellement na okoka na ngati pona ko koka ko loba ngona okoka na ngati mais ya ko loba ke non ko reconnaître que non master zala ine na bilamba ne ebele en tant que frère na bande koné akoka ki pe ko pesa bango parce que na temps wana ba utaki ba cité ba parler ba zala ina ba formité biso siko to za bana o moni que non donc ma famille catholique to uta déjà que non bon na ko changer et lamba na motuté osomona donc oza de na parler que non zo ya mo ba chemise wana ya bana classe wana c'est mi ba biso tala ona ba lichi ne ba professeur bien eza yanga na ye nango na legi pe na clip na pesa baboti noni suki na ta ya mulai na kangi ba mesh ekititi kuna banine tu bakatinga kutu babute pressé donc na leka na clip
mbati na ngai ya ngwetangwe eza na t-shirt na côté ici na koluka mindondo te pona nini nyonso nasalaka bongo to nasala bongo pona koboya siko makambo oyo ya kozala bilamba bato te koboya makambo oyo si badésart oyo te désart oyo na télévision eza mabe na minute ese ya sûr que non moto mpe na late lambana na sûr que buibui oyo ebimaki ye jour ayokaki émission wana lege tika makambo mosusu bino bolukaka donc non mais eza nango problème te mais ngai malheureusement frère na ngai patron ya la team master na ngai ya wenge collègue na ngai ya longue date compagnon na ngai d'élite mais côté siko ba service mosusu en tout cas il a servi aussi les autres. Mais nazwa chance wana te pour bien dire bref que non peut-être master akenenga na ndenge ya ba lisungia modèle na po ngana nazala déjà un peu. Mais pourquoi nazo une question moi na te répondre ngate. Pourquoi mission trop tozo yamba ya wenge bakolo bara plus ka bola munaye ke bino ba biso bozala na wenge to baloba bola mo ya mia de so bozala bola mo bosala bandi ko la bino te. Ah do balinga ko loba bola mo na biso te. C'est pourquoi il y a kaka peut-être balinga peut-être balinga ka bola mo ke donde moi na ma ndeni pas soit dans moi 50 soit moi 20 ya wande bobe ngo bola na habite wana na tutuna te mais soki ki bazolo ba bola mo moninga ngana boya ngo poani so mutamona bola mo na ya randa et service mo ki na nani tout c'est bien je dis bravo et puis total likolo to komisi nzambe vous comprendre. Donc, pour il faut que que non mutu mo boye balobi ya sala ngi mutu bola mo ngana lo bango keza mabe wana bima complexe ya usana te. C'est ça. Voilà, félicitations, merci d'abord. Bonjour, d'abord, on a pu se bambote na bato belé barota la biso siko en direct. Tracy Kambi, on a pu se bambote aussi à Lionel et Kambi depuis la France. Nous avons un week-end aussi à Sandra Kambi, Kambi aussi à toute ma famille. On a pu se binombote au Lingatu, maman Tokos. On a pu se binombote aussi à Malili, Massangwafwa. On a pu se bambote tout bolinga babi si ya Moulex Aigle Noir. Trop et vous allez bien. Bien des sons, ça va? Ouais, ça va. Na balmo lobby combo à Paris na kanti master na DBF antidote de ba forme. Yeah, alinga ope mingalanda ba émission na donc DBF antidote DBF de ba forme. Jeune alinga ba versas trop boy balini. C'est ça. Musuza somba kuto la ta na comprendre na Haïti donc Romy Over Style donc mon conseiller spécial Roger Badjoko Bijou les Congo na bosanité mon vieux Paul Fiki pour FBT Misalande on a pas bien et c'est on a moni que non zo yamba batu nyonso pour ba lobaka te ka ki wana vie na e kitoko te wana FBT za bona batu nyonso c'est ngwana parce que senga bongo parce que FBT ozala mungala muswahili muluba mukongo mupende ouest africain turc nani tout angolais on est à agence na biso toujours on comprendre on est à agence na biso mais de son pe na wenge au boulevard makambo ça dit que yepe boy somo pe kotaki na batu yo monte bambelanga ke mutu akisi somo tiko banga pourquoi double kaka ezaka ko banga ezaka no emblème ezaka emblème ezaka netika ka nani aigle ya chebwet igwe ezaka problème tel mais félicitations beza au sala ki makam be ouais au mona obeta ba double yepe betia aigle wera oya kraka e match ici bangi sakabatu ezala mabe makasi c'est ça ezala mabe makasi mais bon nazali na envie ya kobangisa bato te j'avais tellement envie de chanter j'avais seulement envie de chanter siko oyo sikoyo mpona dévoiler yango siko lelo na émission na yo ezalaki plaisir na nga sentiment na nga soki nakomokoma ndeni nazoplane siko naoka naomona envie ya koyembe ye donc naotala siko public wana siko formation oyo nazwa epa nsone un pas en avant tala public pesa bango oyo oza nango double il faut pas répondre na minute ya public aza neti
alinga sa nini alinga pesa voix na leli gadino miele allez tout le monde oko beta olinga ti obeta ngo lelo on comprendre ya mwana balobisio na lobi lelo que non ba voix puissante ya Congo bato ebele na loba ira mweloko comme ba discussion banani tout do balingi te moto aloba akumisa musala na ye. Si. 1200, combien d'années déjà depuis Longo et musique à maison 20 quasiment 4 ans. 4 ans. Ça évolue comment? Ouais, ça évolue déjà qu'est-ce que c'est ma papa ba mo tambola donc ba lembi avion. Nde baza bo monter baza na fatigue bani donc ba uto ya. C'est qui ba mi ça qui na Afrique ici. En Afrique. Ah, Zambé, Osani en Afrique du Sud. Osani en Afrique du Sud donc baza bango tourner ba kedai bazonga ki petite sœur na biso mo onde azaki azobela na bulga ino peut-être maladie petit zonga oh na roya non bon c'est pas un problème. Il y a des sons. Il faut voir ça. Nandengi on a au travail na wengi musique à maison mais le ce que sengi au sala peut-être featuring to likamo pour un avantage no pour un intérêt pe yambuka pour na makamna yo ba mise des rêves na yo o bogo o yo lelo so sengi featuring na kati o ya wengi mkaka ya wengi musique à maison mais e cause la nani. Ah pour ya wengi musique à maison mais to yemba trop na bango na go rêver sur mutute. Na toyemba trop na bango na ebi kasha o na ebi limite o na ebi nane tout peut-être na cadre ya koloba ke no to sala featuring ya gotake ba belle voix moko boya mbuka tondo sa menatale mais siko ya koloba ke na rêve nanga na wengete rêve nanga pena na wengete na rêve nanga na minute eza na nzemo na beti kuna album ma piano c'est ça hein donc le rêve nanga na komi na ngona sala ba fit na ba ngana ko tufuna ko ta suite douana usaba fit moko wana parce ba rythme na bango na mona netike no na koza professeur nango pona na ngona nzoto osaka terre na kotina studio na yoki ba son papa ete na ko passo la biloko moko donc de chercher un peu aller ailleurs parce que na sing peut-être ndeko mo ya maison mère aya poto emane abena abela gum kadianti na miskan ba ok olela wenzi na titul ko sa carrière na yo lelo donc mutakolinga ngote on a netike ata deux personnes na wenge o travailler na bango o benga des musiciens nini soki nini soki o sa mo featuring do lo mwana yo boy musicien ko benga o travailler na bango oui peut-être na ndenge ya nostalgie ya wenge o sa featuring mo ya musicien wenge ko sa na mi balé et balé c'est aussi album nous avons préparé disque nous bobi un message to yemba pena bango bande ko no benga deux frères ni ko benga bango des plis ka osa dia favorable parce que oui tala ba tu peut-être va ignorant asa bon première voix te au monde na yona bon première voix ya osaka nati et donc ce que soit tellement na cœur na fleur et ça là nga bien ko ça na des plis depuis qu'il y a déjà na bateau likolo wa funa luka muto ase na bateau likolo préféré des pliques c'est là te même ata bateau likolo mususu nana wa masa ndio uzaki wana kana wenge si na beka mi balé na wenge beaucoup travail solo ça aussi ça la fitir mobe et c'est que bien bateau au travail na bana wenge 2005 ko bien on veut des pliques est-ce go fungola ngwa tete na ba oba avant ba travailler pour na longo depuis na mamba mon ferré surtout que na côté ba wenge pour dio na ngana ferré ezane tilwa te na ebi mokolo ngwe oya oya wana pena eza oyo ngana bula na wenge banini parce que déjà Vincent et tout ça na déjà featuring on a vu na biso grand formateur héritier tout ça déjà featuring na banzembo misatu nani susu Olivier na imba na déjà nani tout mais oya kotala ke no to kende lo mo na fait aux aliwa déplique banzembo ya yemba tout na wenge na yemba te na ça les kaka ba cœur
ozo pan na yemba te siko so na yembi ne dio pour ezala dio moto mekaka na ika na village Ntemba po azaki invité nanga yanga mama inanga ikala nazo poser voix no yo ka place ya poser na tanga ki c'est un bon premier voix na ba voix puissant au biso tozana ngoko beta dio na yo sala bien magasi bien magasi vraiment c'est bien d'abord 4 ans déjà to féliciter au Penza musique zo ke kitoko mambezo ke nango bien on t'a un peu conseil na biso Afrique du Sud non na santa ki Penza santa ki couleur santa ki son bino bozongi ngana ye Afrique du Sud ah yo quand même les solo na terrain on va te dire bon Jobo oui c'est le concert il y a 2021 il y a ça la monene en Afrique du Sud ka yango to beta ki wana donc so isiko na lobeli yango tenani si wa lobela ngai ba bisabi balanda ki na bango na mebe mso beta ki ya te ba beti ndule neti wana te tiko usala ba ya ndule modèle wana te wana za ndule ke no eza musique eza te ke no fête lisano eza musique to vanda to yoka osobeta concert mobimba yo ozoyemba kaka koyemba oyebisi bato ke bovanda na bambongo na banini pardon bozela nano ofongoli bato tala bosaka na magie ya ndule ofongoli bato les 2 dernières chansons et olingo kata ndule obisiko bosiko na minute oyo na komobela siko bato ya mbongo baya mebisi bambo tika nga na yemba ba image ezali to bimisa ndeka ba image pour na lobiki na 2021 au titre kota 22 muta beti ndule ya propre. Je dis pas que non peut-être ndule ba ya bon ya ndengeni mais lobiki ya propre propriété à son image et quoi propriété artistique. Vous comprendre et puis na grande salle. Et puis bah tu peux plein la salle yango. Merci. C'est ça qui est très important. Formateur. Ma bende suka bolobela ngo tenga suka na salle lo bolobela ti. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Na bando mkansa kutu yo yebite. Menzo ando zala na Afrique du Sud ba betelo lisolo. Mais faut yebisa batu. Siko mokile ko yebande bino bo ba pandisa. Faut yebisa batu le ketchu, faut yebisa batu. Parce que le long de bien bolongwa ba mise tout ya génération nazo ngana parce que ezana ba mise oko féliciter ba ke misala bango évoluer kitoko pe ba ko sa membre kitoko. Misala bango zo évoluer na génération. Oh ya bino bozalaki. Nani héritiers ont évolué bien. Robinho, bon, il y a Natal appelle la génération n'a bisouté parce qu'il y a capé à oumer la militaire, un peu de passage, à oumer la témé quand même, à joie quand même la direction. Fabrigas P, malgré moi, dans moi dernier temps, on a mon moi à Babylone qu'on a bêti, on a un peu lent par rapport à Ndengue, il y a Nina Ezalaki. Mais ça marche déjà bien. Bon. Merci. Quand vous savez, dans la moi, Bilo, on a Bilo, quoi, paiement. Bilo, quoi, boma. On a payé. Comment tu vas payer, ma? C'est bon, en fait, qui m'a eu moi. On a tourné dans ce Bilo, qui m'a eu moi, mouké. Ah. Affaire 12. 12, c'est quoi? 12 na wengi 12 ka ezaka oyo utosala tout alerte oye na okuna nzondo zaina ba image na yo déjà ozoluka wa poser ka ba question nani donc siko mona défaut siko ezala nini toko sala boto sola na biso bien totangi ba kombo ba ndeko ndenge bilo poser ba question na memanga mbumo netika be mission ya miel kaka il faut beaucoup tsaka kombo ya frère na ngai on comprend tandis que miel na pena mambo ebele na oya pena lobi pe mambo ebele sans que botanga pe komona bosala moi effort wana ya ko kutikila ba question na ye peut-être pe tango ezunga ka pa na ye ya yo pe zunga ka pa na ye ya yo pe te bokenda ko tuna esute wana frère na ngai tozana problème c'est to beta musique on comprendre to beta musique tozwaka bino mfubo sala biso boyno pesa na ndule na autobeta na pesa na boche na TV public batali moto yo azo tenir bon na live yazana moi ba défaillance tozwa bozo ya na participer pesa biso conseil ya to mono na ndule mikolo ko ka chanter na ndule oluka oyemba na public trop il faut yemba yo moko nanu banane tutu eza pe ba lo photo lo to sola on comprend mais ya koyela ngaka kingani omona te kingani alobaki boye esani masolo mona zoga mikolo yani
On vient de se naza formateur. Mais ça va faux débat. Affaire formateur. Ça va faux débat. Beaucoup là n'ont tout été. Beaucoup là n'ont été parce que qu'est-ce qu'il a encore à prouver Viana? Mais il était formé chez eux, Ransom. Mais oh bon mon arabe. Yo zo mon était na zo que nous na bandi l'ison avant que tu n'aies confirmé que non j'étais formé par lui. Que non au beti dé pas bani. Yo zo mon était ba orchestre belé betara awa. Ba orchestre belé même matin ba zo mon arabe peut-être bimisa mutu mo bo bazala na yo wana banini et tout. Musicien na ye public et ba bango facilité. Première formation bazora na wenge za de te faire connaître na public. Qu'on soit batik, oh ego pesa que pesa lumière, va comprendre que non ah il y a zala kana wenge. Si. Vous savez mais ce qui montoyer donc nga wana zo bisa ba jeune ba toti olanda ba distraction ba vie. Normalement. Ah ba distraction ba vie et les kabiso na nte parce que biso to on a besoin ça la plus ba promotion na biso. Si. Yo ça na groupe na yo na non ça na promotion en groupe na yo makamu na yo banini. Donc fimo roya boy banini alinga distraire bino. Ouais, distraire bino. Oh, papa, yo mon ateke mutu so na quit ameli whisky. Awo beta moi sini na tonga comme senga pardon. Chérie limzanga zeka pona quiti. Chérie, na rombe tote. Na kan bilo na okendete. Maman, bon siko so meli sosu to kabwani. Mabala kombe kabwana na ba quiti. Misu pe ezaliti lelo mona ka ba boss bani quiti. Quiti za fobo. Quiti. Oye na TV peut-être au fini na première dame. Pour na quiti après hôtelier funa senga pardon oui na TV hôtel ka ke funa provoquer noko wana pour noko wana moni azana bane belé ba jeune tout ya encadra ba jeune tout ya formant ba jeune tout ya sunga ba luka peut-être ba kotelaye comme onanga e kolobama distraction ngai pa nanga elega distraction lelo to komina tamo polémique soye makasi na kambo ya kan otomona ki mission na biso pe ambuka o fallait kenda ki obeta oyo petabi saye Sénégal va bazuer coupe. Si, avec ça y est na kati ya Congo, za ina mission tout ba robenga parier. Et tant que yo mission, tant que yo artiste. Mais ils ont engagé Kayet. Pour na yo. Mais ils ont engagé. Il est en train de se vendre. Azo mite kaye moko. Azo beta tolo ne loko o ye moko a sali. Et déranger ngana ndeni. Totika complexe. Totika complexe. Pour la nini Vincent na beta Bercy. Et ba misi bazonga Kinshasa awa. Omona te na TV munoko ezala makasi to beti Bercy to bungi Bercy. Les seuls musiciens congolais et lokwane bande yaka trop. Netinga na lobi les seuls musiciens congolais a beti na salo na Victoria bani na Afrique du Sud. Parce que so na lobi bongo. Bolo ba ke non aza impoli, aza orgueilleux, aza na non, akumisa ka boulot na ye. Comme ça boulot yango elo na auto episode na lobaka que les deux voix puissantes ya Congo ezanga na faire egola batu nyonso basali be émission a okanisa nini voix nini yango ba comment confondre voix na musique oh musique nini yango ya yawa bani donc oh mutalo ba ke na voix puissant we oleka yo lobi musique na nini yango eleki ya ngai omoto lobi bilo mibale merci ozo pan botika ye adondwa caméra na ngapi yango oyo yango ya Elmara dondo kendo loba lisusu pokan ebeta masule loti ata to sali ba discussion distraction ata ba che ba jiri lisu etelemi ba misenio songo ya Congo ba ye ba lobi te il fallait pas ye il faut oyo ata ba poni yo lelo okozelaka kano ekoya wana soki pe ba kopona yo alors pour ni moto déjà sali ami beti tolo na e parce que na beti tolo boy kan le solo e sila nango Sénégal les ui na minito bo souffrir nango toko souffrir nango kaka ke ye moto betaki na kan asa na besoin ya actualité asa artiste ana besoin actualité ana besoin ba yeba no ah ya betaki na kan ya beti na kan ayeye mo avant na ndaku akomoko sa kirda na ye nana ketchup lambelanga na nyona allié avandi pona na lobelaye nana lobelaye et ça même conseil na pesa même artiste na zana bango mutako lobela bino zati so yo mo kemi lobela te baba ndoye ba okay non ah wana mbolo ko tempo drumer mo zanga mazanga mandefu mais na Congo lelo so batangi 1 avant ba koma na 3 fu batanga pepe
aza na tempo moko incroyable yoka na concert Afrique du Sud wana tokochela ngo mokili ba yoka o comprendre mikumisa papa les cas sous les gars qui pas Nati Lokole les gars sont pas mamie il est là connaît pas mamie il est là donc basali baya mon ba commis 1 donc numéro 1 les sel et l'unique oya beti na kana et swanga ndeni ngapenda e bando swanga na voie kende na bando loba pardon projet nito c'est la miel na 2022 pour une évolution de la musique na EP ya groupe na ouais bon nyoso na maboko ya Nzambe nyoso na maboko ya Nzambe moni biso toza bana Nzambe bana katolika je suis en train de construire de jour au jour groupe na ngai na administration nyoso tout ya groupe donc de voir un peu na ba grande vitesse funa ke na ndenge nini parce que pour moi pour se déplacer dans mouvement au sana ils ont un problème ils ont problème donc to yeba déjà ndenge nini to ki place ni to ko chamo to place ni to ko ça elo mais musique inam donc vision dans un angona nous a que non de travailler encore et encore du coup on a comment préparer les sous ba clip mususu ebima ba nini donc ba bonus ba clip mususu ebima donc c'est ça je suis en train de travailler donc nzembo mongo ya Steve Lufalanka na mongo mususu na dédié lisusu maître Ig pour aussi donc voilà quoi lelo so mieux de son ministre de culture a mais la rosa ni pour la musique na tout moment de sous et là liboso ezaka faut ko bunda pour la piraterie ko bunda parce que ba petit tout ba teka na balabala na funa changer bango boulot na changer bango boulot na changer bango boulot peut-être donc na stratégie cause na début bato bateka ba CD na maboko wana et tout bateka ba musique na ba flash et tout donc tokozwa bango to comme si bango ba agent pena ya culture bango suko ba kenda peut-être neti bato ya na rolo banini bato anini donc bakende peut-être pour na kozwa ka ba mpako na ba bar ba terrasse bisika nyoso na nyoso vous comprenez donc on crée brigade moko boye kaka na bango parce que bango nde ba koyeba ba coin wana c'est ça donc pour na ko maximiser un peu recette ya libenga ya ministère et puis ko tala ba organisme nyoso ezo salema kenomi balemi satu ko structurer en bien parce que au monde na mbongo moi moké oh $10,000 matanga avait des forces 25,000 ba vie ba bundi batu natalaki j'étais un peu choqué na mon avis oisé quoi n'est pas papi mboma non to swana ki mais so ikbe mutu boye pena liana beta na mito fallait ba look donc du coup je me suis dit nga ki président Facha a une raison ne apesi Gims na daju responsabilité wana posoyi na ba vie balia ba bomana parce que na talaki rage vie waze na ngo pour faire na makasi amona matete aza pena makasi donc na ebité vie ready pour vie ready pe azana ba bilo one ba ya bandundu pe ba casse tête na yeba nini donc pour ba vie na ba période te ba période pour beta musique faut zalga na moi ba merci artiste Miel de Sang to comme esenga émission so bobania bosuka na oseka donc en tout cas bizali wana nde siko nga personnellement na condamné yango c'est ça côté la caméra na biso talwana oyo sabiso bando bandi monde artistique na oyo musique na yo ti lo komi Miel de Sang ti lo pozali eza na mission nini oyo choka Miel de Sang mission a chokanga négativement ou bien na cadre moko cadre tout ya boulot oyo lo ka choka bana na monde artistique et le choquant dans le monde artistique musicien nini choka yo Maindombe jour na kendana ba artiste herba kiti na aéroport à Johannesburg je failli pleurer nabi il fallait Maindombe azala au moment il fait rien fallait pas qu'on risque on a au lobakeno au tiki et maison mère Hollandi Miel. C'est mieux de rester parce que c'est chez nous. Si tu viens aussi chez ton frère, c'est mieux de rester et sois fidèle. Naba et quoi nini na yo. Aujourd'hui, je suis en train de regretter un peu
excusez-moi, comment on a peut-être que les frères en train de négliger leurs frères. Parce que dans la musique, tu crées des familles, tout. Voilà, c'est un peu ça. Oui, vraiment, pour moi, mais le reste, ils ont un comment trouver Cathy, émission Cathy? Cathy, ils ont tellement, ils ont Cathy. Il y a Cathy Kevin, j'étais connu, bon, plus jeune que ça. Oui. Mais aujourd'hui, oui, tout ça, l'émission est Liboso, tout ça, Licolo. Mais Lélo, Namoni, sens moussou et responsabilité, maturité moussou, moni, c'est vraiment bien. C'est bien de ne pas causer la atalaku, mais journaliste, faux. Faut un journaliste investigation, aux côtés, aux comprendre, aux louka, pena monta bilso zakatina. Parce que bibi babilo mot avec beaucoup de sincérité, donc sans rancune, sans rancune. Wa ozongo rancune nande na. Qui dédicace na bato. Dédicace na rose nazo dédié na concert na ngai Afrique du Sud où eza l'équipe bandule tout e kokobi manatan oyo. Donc nazo pesa ba bonne chance na ngona miso bato nyoso ba otala ngo. Donc je crois que d'ici 2-3 jours, les autres la chaîne YouTube, il y a Miel de son officiel. Va continuer à s'abonner à YouTube, na biso Miel de son officiel parce que toujours boire kabilo on a biso. Va continuer à repayer sa confiance na bana les abeilles, va soutenir bango parce que baza ba bon ya au Saranati. Donc par là, je vois encore en Angola les amis de Miel na Angola, Kalate na ozana bino na kati ya Luanda wana na les abeilles. Pour parler de Jézali, toujours la date la Calais et puis tu es na katia Luanda ana to pesi makambo ndenge to pesa eka na katia ba suite ne to pesa na village Ntemba ne to pesi na katia Lubumbashi. Donc par là je vois mon vieux Klets Kabeya Corino plus important que les coltans. Hein? Na bosani pété maître Minard l'avocat de Barabas, maître Gelor la miel. Hein? Donc Socrate, na bosani binote, na pesi baba les abeilles nyo sont beauté. Les abeilles choix. Choix c'est quoi? Mais choix loupé mbati. Ah ok. Merci na abonné tout ya Congo Liziba TV, merci aussi à madame Christelle, moi oui aussi à Kyo de Florent, na PCP Jonathan Dario toujours à na persona Congo Liziba TV et Dacid aussi ba tout bolinga qui veut pendant la question. Beaucoup toujours côté l'émission na biso 4 aussi na ba vérité, na ba rubrique tout oyo to salaka. Merci na yo sous Miel de son et ça allait bien. Merci Kevin. Merci beaucoup. Moi le yembo mkepo et c'est ça ba côté la biso aussi. Ah, après Tokutana, non. Vous avez des jours. Vendredi, toi après l'obia. Ah, ok. Tiens, on travaille dans les boulot. Swanga bomwana na kola na maboko mayo igena bengaka yo papa lokola na sanga baboti loboko simanga na loketo lelo ekangelinga pot igalingi ngara nyokoma na bolingo na yo sana ozanga mikolele kimingi mama. Souviens-toi mon bébé, bolingo mbomwa na absence na yo papa okumbili wana nga pene tango nalelaka bolingo yo zalaka wapi ekana olela yoza wapi yolali wapi pulusi tango nalelaka bolingo yo zalaka wapi ekana olela yoza wapi yolali wapi pulusi yolali wapi lekechue merci yolali wapi Kevin Panda yolali wapi ngo FBT. Merci à Papa Paul Fikipo aussi.
il y a Yvette Elisiki, si il y a Moulex Aigle Noir, aussi qu'à Madame Christelle Mabouilou, à toute la famille Mabouilou aussi n'a pas beauté. Chaque samedi à 22h40 sur la chaîne RTGA et chaque jour sur YouTube sur Congo Liziba TV. Village Panda Lingwala, Mouchi Avenue Kigoma, place à Kolia, Bloria Bio et Salara bien, tout aux anaposa à Kolia. Bientôt là, Bromona et Lambasika, na restaurant Village Panda. Et tout le monde a une balasima. Bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.